Sur les jours, tous les gens qui ont religion. Non, ça fait partie. Oui, bon, moi, je biso, les biso, en tout cas, les émissions de biso, ceux qui ont monique par propos, ils ont dit que c'est félicité. Ils ont bien biso, le numéro de téléphone, ils allaient afficher, au bengi biso, togoya, togochelo le micro, au koloba. Papa, pour le dit que les cambo, les dimitaki, moi, nous, entre biso, ma babel, ils allaient qui mingi, les cambo, ils allaient contre la chinois. Tout le bandit, ils ont contre la chinois. Personne n'a pas de est-ce que vous avez pour ou contre le contrat la Chine? Non, vous avez contre pour nous. Biso, tozali mboka oyo tozala kati ya mobumbu pe tozala kati ya pasi. Tozali koluka ngambo nini tokoki kozela mwa souffle malgré que ba orientaux bakomikela biso bolamu te mpo baintérêt na bango eza na kati. Wana nyonso babikala ezali baphase introductive mpo bameka kokotela bakoti bakovanda. Mais biso problème na biso ezali nini na kati keno soki coopération na biso na baoccidentaux enyokolaki biso coopération na biso na este tozalela ngo soki bakontinue engagement na bachinois baye balingi tokotonga banzela bachinois baye tokosala boye tokosala boye omoni Chine ayebi ke soki ozwi Congo ozwi mokili omoni Orient azoya mpo azwa Congo eza na kati ya programme ya tata mokili mais likambo tokoevite ezali la colonisation spirituelle. Donc, ce qui colonisation spirituelle esalemi epai ya baorientaux tokokende colonisation ya 600 ans epai na bango omoni eloko oyo bato neti bayebi te mais mpo na coopération boye papa nkusu alobi koza pour tokende tokolabore na bango lokola bazali na eteni ya ekotele na introduction bakozala na mwa liberté bakozala trop dire te mpo baatire biso vers bango or biso tantoli kokende epai na bango sikoyo biso mpo totinda bato ya mayele na biso bato ya mayele na biso bato ya bwanya ezali te baokino bobengaka baintellectuel mais bato ya bwanya forme mpo na basala te na coopération na biso na orient toprofite mpe tobénéficie na yango nde oyo wana biso bandeko na bino na bozengelaka bonzambe ya bakoko tozali koloba mpe tozali bongo komona tolingi koloba ke coopération na bachinois même soki tokolabore na banord to basud coréen bajaponais etali kaka biso etali mboka mosusu te mais engagement wana ezali mabe te engagement ezali mabe te na banza bandeko na biso bakongole ebele te baza pour contrat na bachinois maintenant leloko moko ezosala bango mpasi modalité to façon oyo bakonzi na biso inyele contrat wana eza maloba na ngai te na banza bandeko bazala na assemblée na mikolo oyo na banza badepute opposition balakisaki balaki baerreur na mwa mobebele ebele eza na kati ya bacontrat wana bon est ce que ozomona te ke soki bacongolais bamiliki moke kotelemela to kobude contrat wana peut-être eza na façon ke na lolenge oyo bakonzi basinyelaki c'est comme on dirait biso bacongolais tokoperdre mwa ebele par rapport ya bachinois bon matendo mingi omoni lelo soki olobi yo moko olobi malamu opposition wana nini opposition wana ekoti na chambre te balobi ke bongo si bosine baccord to revoir mwa baclause mosusu bacase mosusu badonne mosusu mais opposition wana ezotelema mpona koloba ke non parce que mayele wana bazopesa bango kaka baimpérialiste omoni soki Sarkozy moto asalaki yango lelo George Bush lelo na Iran epai na bango position eboyaki mais George Bush alobi ngai naza komona baintérêt ya baaméricain plus que bino à s'imposer parlement eyingai kobimisa kovote lisusu parti ya mongo ebele
omoni mais awa balingi koloba lokola neti mokonzi aza na pouvoir wana te ebongaki liboso aleka nanu na parlement ayebisa bango na parlement bango bongo bakende kodeside donc problème ezali wana ezali makambo eza omoni bato bakomprenaka te nini elekaka biloko mosusu nakolobelaka na media te mpo na labo moni so toke na laboratoire tokana nokolipolela bango te moni awa mpo bato mosusu na media bayeba lobi mpo kaka ye adie te ya wana mosusu mpe eza ekamba pourcentage me nalobi likambo ya pourcentage ekokota na kesi ya leta pourcentage toki mpe bato bakokabola pourcentage oyo wana ya marché oyo wana mais eza na makambo mosusu bamosusu ntango tolobaka tolobi pourcentage est ce que bokende koa pourcentage ke ya solo pourcentage moko ezali bato moko bakolia pourcentage avant osala nano déclaration omoni parce que eza na eloko mosusu bon bato baza komibenga bapoliticien te mpe mwa bajalousie moko na mitema na bango soki balaki mitema likungama nalobi tokoki kozwa engagement nyonso tokoki tozwa lelo opposition alobi ke apresente balakini oyo ezali mais na contrat na biso na occident bameka nanu mpe kolakisa balakini nango tozali na dette interminable biso na banque mondiale mais opposition moko te balekeli baloba na gouvernement ke non tolingi tomona clair na esika wana pourquoi banque mondiale nakoyebisa batelespectateur wana yo moko ndeko journaliste biso chaque mois budget mensuel na biso bolanda yango bien budget mensuel ezali $50,000 tozali na niongo na banque mondiale oyo il faut tofuta na compte ya niongo wana donc chaque mois il faut tofutaka au moins 25 millions de dollars donc 50 millions ya niongo 25 millions ya remboursement niongo kosa de temps donc 2 mois donc dans 2 mois tozongisi niongo mais banque mondiale a imposé ce système 50% ya bénéfice donc chaque mois oyo biso tozofuta donc soki tozwi 50 millions wana na fin du mois biso tobimisi 25 millions tofuti niongo ya banque mondiale niongo bitala combien 25 millions na suka sanza intérêt ya 25 millions wana égale 25 millions ezongi sur 50 millions osomona ezongi 50 millions tolongoli sur 25 tofuti donc la budget na biso tozotika na 25 millions oyo sikoyo ezokoma insignifiant mpona babesoin na biso banque mondiale alobi bon nazodefika sikoyo 50 millions biso tolobi na gouvernement na biso alobi bon lokolo kodefisa biso 50 millions eza koéquivaloir donc ekokani na yango na niongo toza nango ya 50 millions na place odefisa biso kamata mbongo wana kotisa yango na compte ya niongo veut anile kaka niongo yango mpo biso esalaka chaque fin du mois budget na biso lokola ezali ya 50 millions toéquilibre 25 millions po 25 millions tofutaka yango niongo 25 millions siko ezonga mobimba 50 millions mpo emekaka nano kokokela biso na babesoin ya population banque mondiale abeli bosososo leloko wana mais opposition oni azodenonse yango te pourquoi lobi teke balakini eza wana o wana yango te parce que eza baoccidentaux baparin omoni baparin totika bongo mais avec les chinois parce que baza nano baparin na bango te il faut toloba non bozonga na chambre bokende bosolola ezala na baorientaux ezala na baoccidentaux na n'importe qui soki tolingi tozwa engagement tokosala parce que il faut koyebaka ke likambo ya intérêt ya nation eza na kati likambo ya intérêt ya nation eza na kati ezali teke biso tozala baotage ya bapoliticien omoni toza kaka wana donc tovanda totalaka bango bazwi engagement boye badefaki boye bazongitaki boye basalaki boye donc etournaka
tosilisaka sort ya bomabela nango non ntango nazoloba opposition abimisaki balakini parce que opposition azobanga te ke soki bapartenaire na biso basiliki bakoki kozongisa mpe baniongo baefasaki ozomona parce que soki ndeti bayokani te babike sikoyo niongomoye opposition mokakofuta te wana eza déclaration bato oyebi te tokotuna wana nalobi te bakende kobomba bakuna te omoni ndeko na ngai tolingaka mpe kongo te tolingaka kongo tolingaka mpe kongo tokende olobelaka lelo baoccidentaux bakoki kozongisana bango nyonso balingi